Mon général Augustin Kabouya Mbotenayo. Mon général Toyoko Lukayo Mbangu Awa Kinshasa Eningani Batu Bandi Makite Ilukamba Akokweya Lelo Ilukamba Akoi. Mon général Toningito Yeba d'abord sentiment na yo topé lecture nini ozali kosala événement ya lelo. Bon, merci mingi ndeko tindika nakanisi oye lelo eza conséquence logique ya politique ya monde d'ordre. Politique wana en d'autres termes la politique dictatoriale et comme ça va tout cas place à constitution. Politique ya muto aza ko exprimer penser na été. Puisque pendant 18 ans Joseph Kabila a salaki royaume ya ba hypocrite. Même Moutouazan est d'accord à l'obika que bon na vanda na ngaka mot d'ordre d'autorité morale empire ya ba autorité morale et quoi yuti kokoya. Oyebi na vie politique ata ozana batu ko préférer te au vivre na bango na ndenge ya hypocrisie. Omona ndenge bisoto vivaka na son excellence monsieur le président de la République Félix Tshisekedi atiaka mutu nyonso à l'aise yango ezosa la force na ye. Un jour tozaki na nsele aibisaka prédécesseur na ye Joseph Kabila aibiseke omoni biso ndenge tozalaka wana biso kokanisa te ke tozalaka na politique moko boneti epa na bino puisque bino origine na bino eza manduki mais biso origine na biso eza expression démocratique. C'est ce qui fait la différence. Neti ndenge naza alobi ngai ndenge ozomona naza président de la République ndenge naza bo ceux qui na lobi eloko oyo ba combattant na ba CP na ngote mais ba ko rejeter en bloc na ko sala bango eloko te pona yebi que c'est ça notre mode de vie. Mais et pas na bino nazomona que bozama kama mode d'ordre, c'est ça la conséquence. Oyebi mabele kaki ebele na kati ya bande kwa FCC wana mais mutoko zala avant la chambre na ya mikangeli wana ti tongo so batuni même ndenge non na kendo kutana na rais kuna na kingakati atakutana na ete alingi boule na à faire passer fausse information na batu puisque yepe Joseph Kabila a misala ki mythe moko boye inaccessible na ba collaborateur na ye. C'est ça la conséquence. Lelo moni gouvernement ilukamba ekwei. Tango ekwei, les gens continuent toujours à espérer. Non, gouvernement ekwei te, bureau d'âge bazana droite, mais or cour constitutionnelle les acquis saisis. Cour constitutionnelle les pesaki bango autorisation ya coagir ndenge bureau définitif et ça la comme ça. On se comprend. Ma camion sona bande ko bando mona moneti rêve. Neti sikoyo. Moni vient na biso premier ministre ex-premier ministre puisque tokolo bateka za premier ministre ex-premier ministre ilungamba. Bamemi na banzela kaka ya lukuta pour rassurer no gouvernement que quoi était non et que ça m'a. Voilà maintenant la conséquence. Gouvernement est quoi? C'est fini, c'est une page tournée. À cause on a les sous premier ministre, c'est une page tournée. Les députés ont fait leur travail puisque yé, ce qui a le but à cause et cause à la bras de fer entre yé na Assemblée nationale, ce qui n'est pas du tout avantageux pour eux. Donc dans 24 heures, ce qui a déposé démission ni négoya mon général. Osamo panzisango papa na boye koma keno boyoka kinenge kabuya loba puisque nga nazaka toujours na difficulté ya makambo nanga ba interpréter ba dénaturer ngo na boye ba dénaturer propos nanga osamo panzisango kende na Assemblée nationale autant de micro na yo et pas ba honorable député baza ba lobeli na biso bako yoka et là comment vous êtes bah pour répondre conformément à la démarche pour l'endasima motion bah aussi pourquoi c'est dans le gouvernement il y a ex-premier ministre
ilunga ilunga. Bon général, na retenir le logo lobby makam ya hypocrisie na kati ya FCC. C'est-à-dire lelo hypocrisie c'est ba s'exprimer dans le pays du peuple la kisi ke ilukamba avec ne peut émettre na bato ya FCC mon général. Ndeko tindika. Oyebi kenga soki nazolo ba makambo na kendeke de gauche à droite. Avant de commencer na makambo to komilelo. Oyebi ke ba mobilisaka ba chaîne nyonso ya FCC. Pona koloba Kabuye Kabund, mise à l'écart, bakokene na comité de suivi te, Kosaka, ils ont été mis de côté. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on engage un parti politique sans son président et sans son secrétaire général. Est-ce que vous êtes sincère de ce que vous dites? Oh non, non, pour ton information. Ce que mon est zabongo, si réellement eza oyo za koloba, tia na mutu na yo ke eloko ya malonga ekobimate. Batu bandimaka te, ba organiser ba émission, batu ba benga na émission les débats, ba benga biso ba extrémiste, ba lobaka ba makambo belinga na bando seka bango kaka. Ba mususu ba lobi, ba nani wana e baza contre les intérêts du chef de l'État na lobi. Lelo batu ba komi ba catholique ko le quand même pape. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Bon, lelo yé ba député basali musala na bango ngana ko biso ke eza conséquences logiques ya politique ya hypocrisie. Puis batebele bazaki wana bazoko sa Joseph Kabila, nous sommes avec vous mais bazalaki na yete. Et puis avant to komana ko esa bureau ya honorable Janine Mabunda, ba député belé bazaki ko hésiter pour na ko signer ko esa bureau wana. Est-ce que to kozala sécuriser? Est-ce que bozoka na zolo ba me bozoka musanga nana ko sécuriser bino na makambo eza Kabila te, c'est l'État congolais qui va vous sécuriser. Ba ko sala bino loko moko te. Oh, de banaye ko banga, ba donc ba loka déjà ebele bando benga na lo bibino boza ba lobeli na biso. Nous sommes derrière vous. Toza ko soutenir bino yango monaki pona ko encourager belé. Na multiplier ki ba matinée politique ya encouragement ko yebisa ba député na biso coup de chapeau na yebisa ki bango ke ba député auto bando benga ba 13 parlementaires bazwaki conscience na bango lelo tozana IDPS eza au pouvoir. C'est le moment pour vous marquer histoire na bino. Ba mususu pona ko décourager bango koma ki oh non basomi bango il y a l'achat de conscience na tuna ki ba mususu ale bino bolanda ba biloko nyonso na te. C'est un discours au baza ko développer pour nuire seulement na 13 parlementaires nani asombaka bango, puisqu'à l'époque il n'y avait que Maréchal Mobutu ou Azaki président fondateur. Mais tant que 13 parlementaires ba défiaki ba boyaki ko tosa politique ya Mobutu nana korompaki bango lelo balingi ko diminuer bino ba éli ba député bato bozana mandat à population que vous êtes corrompu. Ce n'est pas ça. J'avais travaillé là-dessus avec tous les membres du parti à travers des matinées politiques pour encourager les députés que personne n'a le droit de vous intimider. Ça avance. Comme en étape il y a un bureau à Mabunda na bureau na Mobimba et puis toza ko avancer et comme il sous ono bureau d'âge ko isa gouvernement te na tal na lobby mais bat baza ko rêver ou bien baza ko ta la réalité makam. Bref na web so que c'est l'expression démocratique na makambo yote ko lelo. Bravo à tous nos députés, bravo puisque balina ba pote la bango nungu moko moi méfiance moko entre bango ono bao baza boye na ebisa ki bande ko nyonso ke biso tosali 37 ans na opposition toyebi poids ya politique ya exclusion boyamba batu nyonso ba traverser avec armes et bagages boyamba bango ils viennent que pour aider le peuple congolais et
appliquer la vision ou soutenir la vision du chef de l'État. Yango, ezaki ba zone de turbulence, moko mike, ou bandai koleka. Et j'avais multiplié encore des interviews, je soutiens à 100% nos amis qui ont accepté de quitter l'axe du Mar pour rejoindre l'Union sacrée. Nalobaki bandeko oyo ba tikaki babiloko nyonso ezali comme intérêt. Ndenge basalaki ndenge ba père fondateur et de PS basalaki Gita Maréchal Mobutu. Je suis très à l'aise, très content. Nazo soutenir bango nyonso, nazo soutenir bandeko ya ensemble, nazo soutenir bandeko ya MLC, nazo soutenir bandeko ya INC, AFDC, bandeko tout, bazana soutien nanga total. Kaka po bapekisi ba rassemblement batebele, sinon nanga sala matinée moko politique ya kafu pona ko sala bango ba éloge puisque baza ko mériter ba honneur. Moutou a se méfier na moningate. Nous avons besoin de tout le monde. Tout ba moi petite discussion na de au monde eza ko pesa moi espoir moko muke na bandeko wana naza ko comprendre bango. Nazo comprendre bango. Oui pe le 17 mai tango afdele kota kia. Tozo mona ba mubutiste bazoki ma bazokatsa braza bazoke. Mais ba mususu bazoro ba tozo kende tozo récupérer pouvoir. Et aka ko récupérer ngot. Ce qui pouvoir en années. Bon, bref, na web so que parler du peuple, c'est la démocratie qui a parlé. Mon général, awa bazoya kimvuka et belle vitesse des criminels, ba détourneurs, ba yekuna donc ba yeku sukula na mayankamba na katia union sacrée. Boko limbisa bango tondengeni ba mususu ba tose bana bango te. Par exemple, lokola natanga kombo mon général, balobi deti mende balingi ete boyna bo bitumba se koti balobi boyambi batu mususu kuna ba sana mabe bino. Donc boye ko limbisa asumu na bango nyonso mon général. Je viens de parler de ça, mais yo olingi kotanga ba kombo ba na ebisio boy. Bande ko nyonso bazala calme. Biso neto viva politique ya exclusion. Toyebi conséquence ya politique wana batika bande ko nyonso wana baya. Oyebi tango tozo olimbisi bango. Oyebi non, nga na lobi à ce qui me concerne en tant qu'acteur politique na yebi poids ya politique ya exclusion. Oyebi que to sala un mois tozo siéger na comité de suivi. Kaka po mokonzamboka levaki option que bo pesa mwana mboka Moïse Katumbi passeport na ye azonga na mboka zamboka bakoko na ye. Ambo créer un blocage. Oui, ce sont des choses au bisoto vivaki, bisoto zo ebisa bande kwa. Bolobaki a monté mon général, ba secret mobile. Mais ceux qui to ebisa ki bangote pour donner le passeport et bimaki. Pour to ebisa ki bangoke, to yebi conséquences à politique à exclusion. To ko sepelate sous notre gestion. Congolais moko azala kaza exilé ba PC Congo. Olie ba benga tindi katinga ba bolobi. Papi Kamwasi exilé politique. Te to boya kiamu. To yebisaki bango ke bino pose la stango e koma tourne bino bo appliquer politique wana exclusion. To telemela kiamu, c'est la même chose. Bandeko mende ondeko tiko tanga bango. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Pourquoi on doit maintenant appliquer cette politique là d'exclusion? J'insiste, si nous voulons tous aider les Congos, travailler pour notre réussite, oublions d'abord la politique d'exclusion. C'est les petits conseils que je peux prodiguer aux uns aux autres, puisque nous sommes moi, mes contentements et côté bandeko mususu, il y a bandeko ensemble, nayoka ki ba sepela kite, nalobaki que non, botika politique à exclusion, c'est politique moko mabe. Biso nyonso to travailler, mais tozongela makamwa mabete. Puisque biso toyebi conséquence à politique à exclusion. Et ça que les lots ba mususu les ko aider bazoya pour mettre de l'huile sur les feux, ce n'est pas important. Mon général, vu votre expertise, aux homona 3 ans au Etikali na union sacrée, bato ba espérer ni mon général. Bon, d'abord la politique du chef de l'État est focalisée sur les peuples d'abord. Rien que pour les peuples. Il faut battre ça à confiance.
C'est ce que je peux vous dire sans faire trop de commentaires. Mon général, tout ce qui est marama mai, yo zo kaba mai kuna kumucha ba forage na yebiso ko bani campagne ya fachi beton na yebite, mais mon général lelo l'obito yora qui déjà changement et salami na présidence de la République. Na yebisa yo vérité mon général, parce que soyez bien que non, monsieur Eberan ndi azo remplacer officiellement Vital Kamerhe. Toyo Kaboy, Yves et Guilain Ntambwe. Niembo, merci, Guilain Niembo, a Bibikuna, Mokonzi, Asimbi, direction, topé bureau ya Mokonzi, Mboka, directeur et cabinet chef de l'État. Et bandi ndengeni ni changement, on a brisque, mon général. Merci beaucoup, Ndeko Tindika. Je peux vous répondre d'emblée que nomination d'un directeur de cabinet relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. C'est lui, puisque le directeur de cabinet, c'est l'homme de confiance du président de la République. Je peux émettre un avis, mais qui ne peut jamais influencer la décision du chef de l'État. Non, Guilain, c'est un ancien de l'IDPS Belgique. Bon, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde est devenu historien, politicien, même ceux qui m'ont invité. Il n'est pas dit que ceux qui m'ont un téléphone Android n'a pas méga automatiquement tu deviens politicien. C'est ça le drame. C'est un ancien de l'IDPS Belgique. Mon général, Maï Oyobani Kopé Sabat. Au commis régie des eaux. Obani ko pesa watu mai ya ofele na ndaku toko watu mulongo ya ofele mai ya propre filtré campagne bandi mon général. Bon, présenter la situation de cette manière là c'est méchant puisque c'est une base mokonza sigate, mais moi je pose un acte balobi qui est commis campagne pour être où ezaya solo te nga naye na koti na place na milieu moko boy na kuti problème moko oyo nga na kozala na moyen ya ko apporter solution. Okanisi ke na sali mabe puisque na koma ki nazo vana na motel fikini tango yo omona ki bato bazotoka mai eza mabe te. Qu'est-ce qui s'est passé tango na kota ki wana na moni ki problème mai ezalaki tous les jours. Ndena bengi entreprise oyo tiaka ba forage na tuni bango basalenga devis na lobi bon ça va botia na mai batie mai ndena yebisi ba travailleur na lobi bon ça va tio nyonso libanda comme ça batu bazwaka mai ofele eza pe mbala liboso na sala mote soki oke na siège na biso wana na sala forage pe Izakawana, ce côté à campus, au côté de Natia forage, Moussoussou. Bon, je ne vois pas les problèmes, puisque yo le béliango, mais nalinga kosala makele le teke na sale loko boye na benga presse boya ko filmer yo monde o moni yango. Ce n'est pas du tout de ma nature ya kosala ka publicité wana, ce n'est pas important. Au début que Bible le dit que ceux qui le voient comme bas les pesi ya moi c'est batté. Na ko ebiso ke sana ba makambo ebele o to sala kamena na même te ke bato ba ngane na sala. En général, le col publicité, malamoko petoke na publicité o yo sala succès vidéo ebimi bana na o ya IDPS ngate na yebelio oza papa oyo olimbisi bana yo mingi ya IDPS oza mutema munene na yebi ke ba kosela kayo makambo période moko balobi ki ofingaki ba combattant ba bande de chiens oloba ki ba na ba vidéo ti lelo vidéo ibimate comme preuve ya message na yo wana lelo. En dehors de ça, termine d'abord lelo doba donc lelo vidéo monsieur bibi balobi obengi batu ba combattant ba pauvre ba malheureux moyo kutanisa ngona chef de l'état ezate bana yo yango na lingina tuna yo nini penza eleki par rapport à la vidéo wana mon général. Bon na lingina ko lobalika mwana te mais comme responsable na moni ke préoccupé yo comme aux amours pas sango lingo e ba vérité ba balinga ba qu'est-ce qui s'est passé au juste
ngana ko biso que du point de vue éducation na so pas ba parents nanga na finga la batute soki oti ko témoignango lobi que nazakana mutema munene ya kolimbisa bato et soki mutu déjà ça au départ alimbisa bato c'est-à-dire azana na caractère wana te yo lobi osuki yango na nzela na lobaki boye soki ba yelinga na vidéo ou bien audio oyo ngai na finga ki ba combattant ba démissionner je démissionne automatiquement ti lelo batikala ko elanga vidéo wana te ni audio wana te. Et ce qui était bizarre dans cette affaire c'est quoi? Zambali misabatu wana ezakini na mona mama mo vidéo na esala tour du monde avec un groupe de gens ba témoigner pour ba lobby na tindi ba membre ya famille nanga na bato église nanga na ba poste nyonso ba linga ko engager ba combattant UDPS ce qui n'était pas vrai. Natikala motindi ba on a cité de loya natinda bango bazana na oya bazana ba misala ba combattant batikali ba misala na lobaka bo na ebisaki bango ke bo peut-être bazana raison bazana bonne information mais na kosenga bango pe eloko moko même un criminel avant ko bomaye bayoka kai bati a commission en place basala enquête partout ba dénicher bato ya famille nanga na bato ya église onga na sambelaka oyo natindaki na ba misala wana oyibike tilelo mutata moko ya nangote na suka na yambaka mutu moko zepsa no secrétaire général oyibi monde politique et salamaka ka bongo bakoko selo likamwa non il faut faire la part des choses. Dans ce monde politique là il y a aussi les enfants de Dieu. Quand tu déclenches un bras de fer avec un enfant de Dieu, mets-toi en tête que la colère de Dieu est sur ta tête et Dieu peut te frapper. C'est la même chose dans le Kabozo Tunangawana. Naza très déçu puisque bana nyonso wana. Nalobi bango nyonso bazana bamwa makambo na salela bango ndenge bazawana. To solaka na vandisa bango. Mabe na sali ezanini. Mabe na sali ya liboso ezabu. Po na ebisaki bango ke totika koyokisa mokonzi ya mboka soni. Totika ko lakisa kaka bato ke mokonzi ya mboka biso nde toutana na UDPS. Non, il est président de tous les Congolais. Tango nazopesa bango ba toli wana nazaki nga moko te. Tozalaki na vice-président Ligue des Jeunes ndeko Adolphe Amisi. Azalaki wana bandeko ya Grand Bandundu. Bazalaki wana ba jeune leader de Grand Bandundu. Bazalaki wana. Donc yambaki bango. Na yambi bango la preuve en est que mukandos bango nde ba pesa kinga. Ngana yebisi bango ke boke ba moindrere ote ko sala siti liboso a oya. Na yebisi bango ke rappel. Comme kanda ozali ya nini ya musala te basalaki liste na bango ya 4 personnes. Oyo il faut bayamba bango e pa mokonzi mboka bazana makambo ko yebisa. Kana yebisi bango ke mokonzi mboka aza moninga na biso te. To tika ko humilier ye si y a un problème to traitango à l'interne. Ngana yebisi bango boyi. Mokonzi agenda na ye biso nde to ko dépendre na agenda na ye. Ya ko dépendre na agenda na biso te. Mabe na lobaki yango wana. Et puis tozu na bango ba photo tango na ye ko comprendre ngo sima tango ba limba zo biso ba photo oh non baka nga biso photo te na lobi mes amis baka nga bino photo te kwani zoka de bazaki na boule moko or ba photographe oyebi ke ba photographe basala ka semblant mais bazuka ka ba photo tango bango ba yeba kite ke bazu biso ba photo ce que tellement ndenge to televi to zo solo eloko moko ya tiraillement ezate mais à ma grande surprise na mona bato bazako sala ba vidéo ono afingi biso babola o biso to bunda me ndeko tindika to kende même na eloko akobunda wana puis na komi koyoke community nzembo nani na kati ya UDPS Mobimba akangama mbalebele koleka Etienne Tshisekedi de res mémoire nani a connaître ba relégation koleka Etienne Tshisekedi nani a betama koleka Tshisekedi wa Mudumba personnellement. Mais namoni
et communauté moi chantage moko bisoto bunda mingi bisoto sala boy non de photos za musala il faut tozo musala tiki biso na balabala. Écoutez ngai moko mutu bazoyi sawa mais je suis chômeur comme mokonzi mboka ye moko discours na ye ya état de la nation alobi que 2 ans on a dirigé mboka na vivre que ba humiliation ceux qui mokonzi oyo la première institution de la République alobi que à vivre humiliation pendant 2 ans. Mais biso lokola famille politique na ye il faut to compatir na ye to lobake non papa toyoki toza simana yo ngana ibisaka bato mokonzi mboka apesa ngai apesa ngate naza simana ye nakoboya eteke po apesinga te na yebisi bandeko wana oyebi ezosalanga motema pasi nalobi mais est-ce que réellement baza sincère ou bien baza sérieux na démarche wana puisque ngai nayebisaki bango boye bayelaki nga vendredi tosololi na bango samedi mokonzi mboka bake na matanga ya général Munkutu na suis ba photo oyo ba publié na presse présidentielle na lobi non mokonzi aza sous les chocs ya auditeur général oyo akufi azaki mutu oyo akufaki wana toyebani na ye banda toza na opposition. Je connais quand même quelque chose là-dessus. Na yebi ke mokonzi aza sous les chocs to traumatisé yete total dimanche ce qui est simbi apesinga kitis na ye tokena délégation na bi ndeko tindika na lobaki mata peut-être va bakanisi que yo da empêcher ba na chef de l'État ndeko tindika ça c'est insulter même le président de la République na kosengo retirer même eloko mokonzi mboka ngai na kende koyebisa ke yamba oyo boya oyo hein combien de gens ont soki na yebisi mokonzi que mokonzi mutu tel alinga kutana nayo quand il donne son feu vert je ne suis qu'un simple exécutant. Est-ce que vous avez pensé dans un agenda que yo bakoyamba non. Je prends un exemple. Famille à Thérèse Kapanga la Thérèse mémoire. Quand on a vu na papa na ye na maman na ye ba ki kota nanga na kei na tuni mokozi na moni famille tel bali ba alors oui yelanga bango uzula na memaka bango eloko moko te mais ngai sikoyo mokozi ki apesinga oyebi difficulté na saka nango ezani. Moi je comprends quand vous vivez avec un chef il faut assumer. Quand vous acceptez de vivre dans la cour du roi il faut accepter toutes les conséquences possibles. Ozola puisque na babiloko wana ata balobi ke ngane na bloquer bango na lobi oui na koboya te mais mokonzi ayebi ye moko ke muto ya bloquer bango te. Mon général est-ce que la ronde ngeni nyoso wana yela kayo babwaki la yo matiti ba critiquer yo ba kosa yo makambu et ça la kaoni mon général en tant qu'humain et ça la ngamade. Mais comme enfant de Dieu, j'ai toujours remercié le Seigneur puisque Nzamba a dit pourquoi ma campagne est zoé. Et j'ai toujours eu pitié de toute personne au Bamontakabilo contre nga puisque naïbi comment est-ce que Nzamba a sanctionné comme mon retour à ma nouvelle les akamalamte. Et Zamba makambo nasna viva et j'ai peur. J'ai toujours eu peur. Il y a makambo yo et komela kabatu. Tu comprends un peu? Yango nazolo bake Nzambe a départagé na bandeko wana puisque ndenge bazolo bake Dieu ne fait rien au hasard. Oyebi ndeko misi c'est Dieu qui l'avait envoyé puisque na ngenda ya bandeko misi à la veille azo ça mokonzi fo ya banga bon ça va ya kalobi na kwa mbabilo. Imaginez-vous que ndeko misi azalaka te puisque nayoki siko ke baza ko finga ye pona nini yo lobi boy mais papa Nzamba yebi ko défendre bana na ye ata osali mwana na ndenge nini ako utiliser kaka mécanisme susu pona ko blanchir mwana na ye na okaki bato ebele balobaki makambo ebele o afingi ba combattant ti lelo na monelo kote ngai kaka professeur ya kofinga bato bayana tekela bango basi na bisi ya kofinga ka bato oui mais puisque je ne comprends rien ofandi kaka boye oh afingi biso babola asali boye et puis eloko ezo bangisa ngeza ke bazana basi na bana oye penze pana okoti olale
olobi ke nautiko oyebi ndenge bamikumisaka nayebite mon général nabeti Diabo. Ah bon? Ah bon? Obeti nga Diabo. Que le Seigneur nous départage. Tu verras ton sort toi-même. Ndenge bazawana nazaka on a problème au côté. Nazui décision kaka gano bango parti de salaire que toyeba. To monani OK. Mais aux allez sous en contact des autres. Bon basali ba café belé na bando libisa bango kaka. Basali ebele. Et puis na assista bango pe makambo ebele. Naza kuna te. Nzambe a départager ngana bango. Les appels on a nga ko lobela te. Mais il aura mon tourner parce que vidéo n'est bimi mon général et on a tout nos questions. Vidéo est ma problème mon ezate. Vidéo mon problème ezate. Oui nga naza habitué à vivre babilo kwana. Oui jour moko nazaki epananga. Je peux chuter par là. Tango makambo ya nini ya couvre-feu bandaki. Na bimi boye na kuti bande kona biso présenter émission ya bosolo na politique. Na moni bango après toyeko na bango epananga to mai ba minuit boye ba epananga ba koti. Azali na baninga ne ba journaliste. Ba moni ba garde garde ke pana ba garde républicain wana. Amoni bango un jour na leki na émission na ye muta yake epananga tuni est-ce que yoza sécuriser pas ba garde républicain na sécurité na lobi naza sécuriser par bango. Problème est ça ouais. Je fais partie des familles politiques du chef de l'État. Les jours suivants, na moni débat dans tous les sens, na ba réseaux sociaux, na ba médias. Oui, bi débat ezaki autour de quoi? Tous les juristes du monde ba bimaki. Ordonnance eloba, ba haute de marque, ba toana ba ko sécuriser bango ka ke pas ba haute de marque, ba ko sécuriser ka ba haute de marque ya chef de l'État, de quel droit kabuya, ba za ko sécuriser ba na seki. Ah, c'est ça le raisonnement. Et puis, bazo ça là débat en français. Na lobby mais parmi tous ces mondes là qui parlent, nani asa joa agenda ya chef de l'État ata la ba kombo ya ba haute de marque na ye o bazana kati. Hein? Na lobby mais est-ce que ngai naza mutu a valeur te na miso a chef de l'État o akolo bake ba sécuriser na bagage républicaine. Au moins que eza ba biloko moko vous sentez la haine. Tu comprends un peu? Vous sentez la haine, l'acharnement. Na seka kikaka na ebisi mutu sanbi no. Ndeko oya tuna inga mutuna. Asala ki mabete. Mais eloko na mona ki ango très louche ezani. Po ayaki epananga tozaki na epananga amona ki bango adimi na yake. Admettons que na komimana ye afirma ki bango. Atuninga mutuna wana ngana lobike nazaka na bango te puisque ba congolais bisu ba mesana ko wanga siko azuka ka image wana balancer alobi nazwa ki image na butu et pa na ye to yaki ne bon na nyana bi manani na miso abatu bon bref namona ba mususu baza kotia na ba Twitter azanani mais je suis secrétaire